Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Marie-Jeanne a choqué Batou. Mais peut-être Batou Belé bon Batou place nini en na ye outi. Dans la vidéo moko wa boye ba place nini en ya Marie-Jeanne outi. Pour ça la vidéo wana sala kiwana. Mokili. Oh là là. Marie-Jeanne eloko esi la raté. Ba wele la raté. Bokanga parole wana. Boyeba pourquoi place nini na Marie-Jeanne outi. Pour le si la raté ba ouais la raté. Marie-Jeanne a sala vidéo moko a publié na TikTok. Alobi ba seme qui non tu la donc calamité. Donc c'est donc que ba tout so ba finga moyen ko répondre te pour azana ba seme qui ba nga belle famille. Abanga belle famille bande ko zezi. Sikoyo wale zaki quelques jours avant Mams a lancé pindora ka mombamba lokito ya Mams ningani piao ene mati nzombo et mati niveau a lâché ba prise tant a lâché ba prise boy a quitté si bomba a quitté selina ba propre boss na muta futa kaye a lâché les faux Bellevue abima toujours victime un entourage à babizengi entourage na baza penda ba con na ba con parce que ça na babilo musu babimisaka sans le savoir babimisela ngo ka boss na bango kaka parce que babenga ngo benjir comme ne nous cherchez pas là-bas on n'est pas dedans. On n'est pas dedans. Non, c'est la vidéo place vraiment en ya Marie-Jeanne Outiko. Oh, bazo faire moyen répéter pour là ba c'est mais qu'ils doivent ngala zo ki yana mobile. Oh, tu misi maman na papou au carré, miel, papou. Ce qu'on habita au touché wapi. Malheureusement place a touché boy. A touché 1000 générations. Parce que ça n'a bateau batala à Marie-Jeanne, ça très dessus. Ça très dessus. Marie-Jeanne, ce qui moi si penza, ce que moi si à solo, so soutenir Marie-Jeanne, n'a pas propos à lobby. N'a-t-il goût aussi la tête, n'a-t-il Bellevue, n'a-t-il Irsilte, n'a-t-il Bangote, n'a-t-il moi si nyoso, attends déjà bota, attends on a na bota te, attends azaki na ba difficulté au bota et au bota après. Moi si nyoso abengami moi si akoki jamais au grand jamais ko soutenir ba propos au Marie-Jeanne abimisi. Ce qu'on a dans un contexte où que lelo na monde à théâtre ndenge théâtre kaboni boy Bellevue penza pe mupandi na azui ba quantité mais qualité te. Pour na mona te isa na batu mususu o baza pembe na Bellevue ba bata pembe na Bellevue pour baza mayele te ba mi créer ba rôle moko boye couvrir mayele parce que kota la Marie-Jeanne boye on a dit que moi si so azokola comme un sage on sait que moi si so azokola a développé ka sagesse makasi baloba ngo ajika ya moi si pourquoi aloba ki moi ça za mokola mobali. Pas ni na kalatan to za kola bazaro le la biso que non moi si par exemple on a zone agena ngala ba trentaine boy sur la maison mobile il faut pas na zombala ba trentaine fois zombala moko à 40 bon ba ki na ki trentaine nga na ko na zata na âge ya mibala ba 50 ans parce que ba si ceux qui azokola ada na mayele monzamba pesiye est-ce que le monde a remarqué entourage à Bellevue mingi baza mayele te. Bazara on dirait baron na bango ba jouaka mutu pezo réfléchir te sincèrement mavana keno musika na ote la bino vidéo oyo place donc iko makambo banda ki penza avant si la ya publié papou au grand l'homme et les messieurs notre papou
Marie-Jeanne, eloko esila raté bawele la raté maman, eloko esila raté bawele la raté. Oh, ils appellent maman na leçon pour na yo, c'est la honte qui te pousse maman. C'est la honte qui te pousse. Et puis tu te regardes dans le miroir, tu dis que je suis une femme. Tu as fait la honte. Tu as fait la honte, maman. La honte. Dans une pétan et belé. Bolanda. Place. Un penda ya Marie-Jeanne Oustaki. La vidéo est publiée. Je crois, ça les deux ou 3 semaines. Je ne sais pas, 3 semaines, c'est 13 jours. Depuis à publier oui bon tozonga na renchérir après on tient la bino sous vidéo à titre de rappel pour matanga mafuta et matanga mafuta pour nazo manière le bela Marie-Jeanne bastar mboka na biso bat ba éduquer soit disant masse et puis pour na rôle nini ya maman mukolo mais na mayu na mutu fala ko sala ata ba rôle musala tabizinga ezarata important que ba rôle nozo ka ba mama mikolo bourré de sagesse alors que tu n'as aucune sagesse dans ta tête. Quand tu insultes comme ça, dans ta famille, dans ta propre famille, tu n'as pas des gens qui n'arrivent pas à mettre des enfants au monde. Tu insultes même le membre de toute ta famille qui n'ont même pas encore des enfants. Et quand on veut faire quelque chose, surtout devant les gens, hein, voilà pourquoi la Bible dit, hein, avant de parler, il faut tourner la langue 7 fois. Et na mokili baloba, liaka mingi me koloba mingi te. J'ai l'impression que bako qu'on a sur la misère sur ba adage mon wepende ça ils a réel ou oh, ça le matin mon qu'il réellement quoi. C'est pas correct, c'est pas bon là dans vidéo oh yo bon là dans très bien comme ça na ozonga na loba sur on pour na télé nos vidéo et boti ba problème Marie-Jeanne non ukokoza la zoba mais zoba niveau ezaki unexpected to expecta ki zoba o te kokoza apenda na yo sincèrement ata bala musuba za moins exagé que yo bako za zoba lokwa yo te bo excuse nga pena nga lingo finga batute mais koto wala pa na monite mutu penda fandi boy mutu amukola fandi boy na kiti azolo ba makambo o za don sense na mutu ne to lo bazanan azana ba faculté nini osote il faut ba lokela ya ata thérapeute ata psychiatre hein non c'est pas normal et puis à la télé en plus pour la maintenant vidéo place et na Marie-Jeanne Oustaki kanta ki ke o libale sila raté et loko yeba ke soko sala kindumba ona somba IST tango ba rave 4 bimi batona ba regretaka bokanga ngo lelo eloko esila kate ba welelaka te. C'est ça. Et là, qu'on a payé, il y a un comédien mo pa lo bango déjà que to kansa ki mabala eza lokola wenze et au kangama à 17h. Oh mabala ici là té. Après wanande, tant aussi la lancer penda photo à Papouko pour aller la réaction de ça. Parce que cette femme t'a fait quoi? Mais ce qu'on le quoi mutoza maël était, le quoi ozo réfléchir té. Tant on répondre boé, au sel penda au créer incendie. Et tu as perdu beaucoup. Et on va le barake. Au lingi, au nuire, mais au se nuire yo moko. On va le barake. Bako lia misuna bango moko. Bako mela makila na bango moko. O misui yo moko. O mimeli makila yo moko. Parce que là, quand on attend, on attend qu'il n'en soit dans statut visé. Mais tu as visé tout le monde qui sont ou qui est dans le même cas. Qui est Makambo Lobiwana. Et c'est ce qui me fait le plus mal. Hein? C'est ce qui me fait le plus mal. Bon, là, dans la vidéo, on place un outil et on coucou à tous les Nela Chou, les Nela Cœur, les Nela Love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne en tout cas. N'hésite pas de t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez et surtout partagez-moi cette vidéo au maximum. Mais cette vidéo, c'est vraiment une vidéo pour sensibiliser ceux-là qui ne réfléchissent pas avant de parler. Hein. Ça doit nous apprendre à réfléchir d'abord avant de parler. Parce qu'à cause de ça, on peut beaucoup perdre. Et puis, ça doit apprendre aux gens qui aiment prendre des combats qui ne les concernent pas. Tu t'engages à un combat qui ne te concerne pas. Et par après, c'est toi. Surtout sur la pembe, surtout ya raté que auto na ko non sur la pembe makasi. Bon landa et puis to après.
Lisamba babokilo na basemeki soki bango te soki babokilo te kambetulu bakamingi otenga be na te kasi lokwa yo tulanga na zana mama tulanga mwana balanga ya ite ababokilo bojo kare biso seri bojo kare kambo kozana ngasmo za problème maman oya rata vie rattraper la vie car Jésus ça mauvais très mauvais rattraper la vie car Jésus ça mauvais rattraper la vie toujours c'est les parents toujours suivre les programmes d'autrui toujours mentir de pouvoir oh my god engagement mobile na ngai ojo pekisa ngai mpona babokilo na nga baza na Angola na Ronde na Paris na France na Arman na bamboka mingi oh Seigneur oh my god liboso lobaki likambo na basemeki donc si ça ne dépendait que de toi oza mwana bakata singa oza famille moko boy donc ils s'en foutent de toi une famille tellement mal éduquée que ça ne dépend pas de toi quand tu fais des choses tu ne fais pas ça pour toi d'abord mais tu as peur de ta belle famille belle famille bamono mwasi malamu mama bokilo mono la femme parfaite siko tango yo bimisa makambo wana oke msupe na belle famille na yo moko pe babisita pe bazali to baso bazano na ba problème obota bazali pour ngala loba ngo toujours ndenge ka mama lombon aloba likamba ko bota pe kozanga bana mo contre ça botsaka na ménopause tozana toki jamais ko déterminer nani akista te soki mutana na kufite là tout est possible un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Tant aux en en vie boy donc jamais. Tout le baki elo kwana et s'il est pas naé maman ba princesse ba comment ba koka tout peut basculer à tout moment dans la vie. Et ça na maman moi aux États-Unis na 2023 a koufeli 5 bana. Quand je dis 5 bana, je dis c'est 5 enfants. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. En un seul coup. Ndako eziki. Abima kake osala ba course. Atiki bana sous surveillance ya ba parents na ye. Atike bango pe bango mote. Abi. Nabenga ba parents na nga. Bakengela nga bana atiki bango akei metango police nde bengi pendant que ekutuna na zongi te elobi ke bana na yo kuna bango nyonso bakufi bakunda bango libulu moko nyonso 5 ba cercueil kande zaka ke ya ba nini ya ba Barbie ba cercueil ka ya bana boy mama zaki na bana 5 alamuki na bango ake kosala ba course atiki papa na ye na mama na ye na ndako ebandi ozika papa na mama base sauver bango moko batiki bana o bakoka ko sauver te po moto le kay makasi bana na bakufa lelo mama na koka ko se taper la poitrine I'm a mother of 5 kids maintenant o komi déshérité parce que ba parents bakufa la bala benga bango ba déshérité o komi déshérité en un clin d'œil comme ça, en un seul jour. Donc, en un seul jour, tout peut basculer. Je me suis renseignée sur toi quand j'ai vu la vidéo parce que tout à l'heure là, je n'ai pas voulu mettre la vidéo parce que la vidéo est tambour déjà trop et tout. Mais avant de mettre cette vidéo là, parce que j'ai quand même besoin de cette vidéo là pour m'attirer sur ma foute et belée. Parce que je vois pas une dame qui a déjà un enfant de 30 ans. J'apprends que ta fille, Azan a 30 ans. Maman a 30 ans. Maman, moi, on a 30 ans. C'est-à-dire que la voix normale, boé, ou quelque chose, on a balé qui n'est à 28 ans, hein, il y a 26 ans, 2. Il y a 24 ans, 3. Il y a 22 ans, 4. Il y a 20 ans, 5. Il y a 18 ans, 6. Il y a 16 ans, 7.
il y a 14 ans 8, il y a 12 ans 9. Donc na sima ya mwana naza na 30 ans kokoza na 9 leki ya suka ngaza na 12 ans lelo na âge obotaki ya liboso ngaza na 30 ans wana. Pourquoi tu n'en as plus fait d'autres enfants? Je ne pense pas que peut-être aux qui me soupete longo lipete pour mon na boti déjà moko to pesé mais ya quitté. Je ne sais pas. Mais une femme qui a un enfant de 30 ans, même les amis de tes enfants là vont dire quoi? Votre maman, elle est bête. À son âge là, pourquoi elle dit des bêtises? Tu t'es fait... D'abord, tu t'es fait insulter toi seul. Tu as fait insulter ta fille. Tu as fait insulter ton monsieur là que tu as vanté là. Elle est même une belle femme. Même à la voix normale. Même à la voix des blagues. Tu parles de la même manière. De la même manière. Tu as fait insulter même ta belle famille, parce que la belle famille dira, c'est cette femme-là qu'on va prendre dans le mariage. Parce que c'est même pas si elle est mariée ou pas. Vu n'est pas te on peut position. Dis position qui est tes position. Bon, admettons que Aza fiancé, il faut abala. Belle famille na ekoloba. Monsieur X, monsieur Y. Moi sango, oh lingo bala. Azam toi média, mais elle ne sait pas contrôler ses émotions. Moi si to bala, azande boye, réflexion na ye, ezande boye. Siko na yo moko boye, bazo kanisa, makila na obimisi wana, an éducation nini. Bon. Admettons que tu as été insulté parce que tu as choisi ton camp. Parce que tu es de la famille Libota. Quand tu parles de la famille Libota, les fans, comme si la Bissalo Beckham Aigle avait dit que on ne maîtrise pas le fan. Les fans, parce que tu avais déplacé un mot, tu avais déplacé ton langage, ou tout simplement parce que c'est comme ça dans notre société. Hein. Quand tu ne te fais pas partie d'un camp, moi personnellement, il y a des gens qui m'insultent, hein, pour un rien. Na sali bango pe lokote. Ba fini ngai. Bon, mukila lele koma bongo. Mutu msusu, o sali na oye lokote ma fingio. Et puis les gens t'ont insulté. La fingio peut-être pour ou ça qui émission lobi ngande famille botande, mais est-ce que na ba parole na yo au chrétien qui t'aime? Parce que la première fois que tu as une vidéo, nous avons une vidéo à jeton. On commence à vidéo, nous avons visé na TikTok pour défendre belle vue. Maman, top à côté, bouzo bana bimiango. Beaucoup de personnes commencent à comprendre. Et petit à petit, va comme qu'on sauve honneur na bango. Parce qu'ils ont beaucoup à perdre. Ils ont beaucoup à perdre. Après, pour parler, tu viens de dire... na pese place ya balate ngala balate bon ngala balate benana petite amie c'est connu. Toi tu veux faire une vidéo pour une personne que tu ne maîtrises pas sa vie. Babi muto abatami yo aleki o mayele soni wana ya video wana wasalaki basemeki to mama bimisiki ndingu epesi vertige tanga beti lisasi ezongeli bango lisasi esali retour na ndaku. Pour je ne pense pas que bombo wana oyo Marie-Jeanne abeti ba camarade na ye bazala na ye sengo obeti faux bord eza ba comédien mosusu mpe ebele baza wana bape no na bana te baboti te na bandaka kosite na cité Naomi Lufwakenda des fois akufela mwana aboti déjà azuizemi déjà Naomi Lufwakenda a jeune fille normalement matrice nga na yebaka mutu soki neti zemi ebimi ye to auti kobota matrice ezaka moto généralement bato abongo baumela te
azwa mosusu mbala souvent bato bongo balandisaka nakanisi mama Bijou ndeke en Afrique du Sud paix à l'âme de son fils ya kufela mwana ya 6 mois kaka mais avant même akosa 6 mois mwana na akosa 6 mois na mabele se retrouvait déjà na zemi mosusu. Sylvie et Seka soit akosi inane te Seka olanda inane soki azalaki matrice moko boye ebotaka mwana to ezodépende kaka na ye aobota te mpo abatela carrière aobota te mpo abatela carrière tozema ezoya te na continue mwasi agay show beba sika koti da na ndako so abota mwana moko kala fana bana soki azali dipo bana akoti Pierrot depuis bakufela mwana mosusu azuize mosusu pour ne citer que ceux-là. Et tu penses que tu as dit comme ça, tes propres collègues seront d'accord avec toi. Pour ne pas que je cite ba marque minene o tozotala Bellevue Sila Irsil Pechanga tozui ba figure a minene te tozui ka o mike wana o baza kutu ba marié balala na mibali baola mukana mibali ezambali za la basi pourquoi ba botité eloko esila te bawela te eloko wana maîtrise nango te baloba te eloko wana maîtrise te baloba te ngaso na Bellevue Marie-Jeanne ozasu pembeni na nga te aoza te akozala te boyebi mpe histoire ya Bellevue yango te Bellevue mpe akoza mpe na mama makambo na ye mpe aza na moto mosusu mpe peut-être na bogenete aza kokanga bazimi moto mosusu mpe atikala kokanga ta zimi moko te finalement aza na bakestion ebele est-ce que na obota te beaucoup de questions oui nayebi âge na te mais sûrement tu dois nager dans les 40-50 si oza mwana à 30 ans si oza à 45 ans c'est kobota na 15 ans c'est kobota na 15 ans à 15 ans wana est-ce qu'on a une éducation de base il y a vie il y a malonga est-ce que tu pourras faire face au jour des réseaux sociaux si ce n'est pas tu sais mon père disait toujours que les insultes sont une arme des faibles insultes bato bazala na ba argumenté pendant que bosa discussion aza faible c'est-à-dire qu'elle ne sait pas tourner sa tête pour réfléchir pour appeler sa message pour se faire connaître maïe les athées faut finga parce que pas d'argument. Tu es faible. Tu ne penses pas que quand tu as fait ça, tu es forte. Tu es faible. N'habite soki. Batu baza pembe na o babota te bo sepela. Ata ba fan musu banda otindelo biloko. Batindela ro biloko peut-être parce que tu as ton appartenance à famille bota. Mais nous on finit basi bongo. Et puis tu dis ba on senga ngambo, toi tu as l'argent. Muto na mbongo za mukala muninga te. Azawana ye mwasi. Ya fandi wana pour ba opese ngate ngana muto a réseaux sociaux ngana muto a média na ko ya na ponistar na nga je parle de ses œuvres mais toi tu es comédien tu as un talent tu peux pas utiliser tes talents là pour toi net Bellevue pas ça là faut zaka sima muto ba pesa yo jusqu'à créer une injure ou bien no masumu te masumu wana meme mpona yo moko
iti bo mwana ezali na makambo boye mwana bato kutu Bellevue azali koboma bavictime ebele me na enjiro openda na ndimi teke Bellevue kuta tindo ya kofinga enjiro lai po enjiro ane ezofinga na ye moko bela elle est dedans. Elle est dedans. Sauf que tu as beaucoup perdu l'estime des gens, l'amour des gens, la considération. Il faut voir dans les commentaires, beaucoup de gens écrivent des choses, j'ai pensé que. C'est que, au laxi batu ke uzaka zoba. Au laxi batu ke uzaka mayelete. On a ça la gisa parole, on met des paroles dans ma bouche. Mais dans moi-même, je suis incapable de réfléchir parce que je suis bête. Parce que dans sa zoba. Quand chité une émission T, sans qu'il y ait la bino, élément déclencheur, il y a une mission, le message en question. D'abord, côté on est bandé parce que souvent aussi, boyo qui a un. Fallait mettre un message joana. Les sémés qui. Au bal, on a ta alliance. Vimbe. Parce que je ne pense pas que vous avez mon bal open d'air. Tout le monde a ce qui, comment il y a Irene, on a un mounene, on libale kufa o. Abala qui gigolote. A kokite. Nabosa ni kombo na e. Azala mounene boue. Alobela mingi Bellevue. Libale ou melate libale panzana. Peut-être mbala kokaki nete moi sa azara mukala. Alors, n'a pas autorité, peut-être que ma coquille a l'autorité pour libérer Koufi. Parce que je ne pense pas qu'un homme qui est vraiment un homme avec toutes ses facultés, alors, moi, si naïe, à côté de la bêtise. À côté de la bêtise. Bon, là, la vidéo, on déclenché, ce qui, je vais me blesser. Vidéo où est déclenché, maman Kambo. Comme ça, tu as un peu ça. Mais Marie-Jeanne, kande komono ezali. En tout cas, maintenant, c'est encore ba bololé. Comme ça, on a ta bolola. Pour bololé, penza elandaka. Eza penda bololé, penza ya mwasi. Olanda vidéo, nga pe na olanda na bino comme ça. Kana mingi te na o clôturer. Eza passe. Non seulement, au fingi yo moko, au fingi mobile, au fingi mwana o. Au fingi batu nyonso ya belle famille na o babota te au fingi si ba parents na yo au fingi si batu nyonso et honorer yo te osaka kolanda donc habité ngape na utamboka mais ngana biba mboka bazama ye nete so utamboka te mais ba mboka bazama de nous azoba boy il kinga makasi bona na video bon to songa isusu. So le biko bota kati ba longolo nyonso ba paolo nyonso na kati et que on a impossibilité à bota lukanga na olaxo place agence ezali ba memi ok soit ba poto kaka ndeka ba okende inane ok no ka poto nazana mutu oza kuna ola kolaxo place yo ba mo ba tayo ezate po yo bota kati ba ozo sikoyo bazu ya mutu mususu ata ya faze apo ane mbai na yote bazu batie pa mutu mususu allez après 9 mois babike yo bot mais on a pesé mi ezate ou soit bakoza femme porteuse mo boye opesika mbongo est-ce que makasi opesika mbongo ya memeli na yo c'est po yo memate après yo bimi mère adoptive ozi mwana olobike mwana nga oyeno na ye na Kishasa bakota pe mwana mutu mwindu bakota pe mwana mundibu bakota pe mwana ya ça dépend kaka ndenge ba otayo opération balongolo nyonso pe ba palola yo yaka na mbongo na okaka do yenga na desonda ba mbongo OK les roses mwana après aux senga merci beaucoup dans une année rendez-vous dans une année oh my god olobaki okoya boye ngape na ye bino boye yaka mama yaka tikona lala olali tikona lala koya za faire koya ezaka faire aya yaka mama yaka
Oyate, ba bengo kunati yaka. Oh my God. Yaka. Opération Yaka Ngapenaya. Siko tangolo ba ke oyebi ko bota te balongola ba palola nyonso na kati. Na yango balongola ba palola nyonso na kati. Nonsense. Nonsense. N'oubliez pas ba vie à bateau. Tina ba profondeur. Usoba. Moi si kitoko boy. Mena mutu yamba ba libande za kati te. Il faut que ça que fort ko kanisaka libanda na kati ya mutu sinon peine perdue. Pour la maman bakasake kitoko mutu esala ke mwana zala mutu. Désormais ba maman boye ba kitoko esaka mutu te o. O eza kati ya mutu nde esaka mutu. Pona na pofirina za na mwana nga aza mayele makasi maane kitoko grave te baza kitoko baza zoba. Et puis ça pe na mwana. Bufinga nga pona za make. So kitoko wa mutu za maquillage te. Kitoko wa mutu za ka ndenge nzamba bota ye. Pour mona tano raisonnement mutu nda zo raisonner. Bufinga nga pona tama donc yo pona o ma make-up ne pisa la mutu za kitoko. Marie-Jeanne, non. Tant baloba ke botika, si vous maîtrisez TVT, si vous avez tika, vous on dit matin, tant on est la choix lobby communini, oh tuzo finga te, on a finga te na ramena mutu vomana, putala bo job na o sali. Et sopi o makasi. Nga so belvi no benga no pembe nanga, wa digne de confiance. To fait indirectement, nga so belvi nga na silika makasi. Marie-Jeanne nga na tomboka. Pour ndenge nini ko finga penda belvi penda mutu no penda bozalane de tous les jours de tous les temps aux oraba défense no kepe au fingi indirectement. Oza mabe belvi so nga yo vraiment ngani na zaki na obinga na batu nyonso bongo pembe nanga parce qu'un jour on za lokwa na flèche aller flèche retour. Finalement nous to pesika ino sa maboko nzambe. Nzambe nde témoignage. Si vous avez un mois de témoignage, tout tato la mikolo, to contredire message no saki liboso. Si la bisalo, ba bokilo, ba seme ki badja, elle n'a pas le temps pour toi. Pas de temps. Yum to landa ba fan, taningi supio, bolole, kalo kwa kombo no. Coucou à tous les Nela Chou, les Nela Cœur, les Nela Love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne en tout cas. N'hésite pas à t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez et surtout partagez-moi cette vidéo au maximum. Avant de parler, il faut tourner sa langue cette fois. Il faut faire éviter nos scandales au Marie-Jeanne, à Mikrele Yemoko, à Mibimisi Zoba. Kayemoko, que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. Bye. Nela NG officiel. Nela NG. Écoute, like et abonne-toi à Nela NG officiel sur YouTube. Nela NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nela NG te dit toutes les vérités.